Pasteur Bienvenu Messalin, un homme pas comme les autres, un homme à multiples dimensions. Pasteur Bienvenu Messalin, un opérateur économique de haut standing, un animal politique, un passionné de la culture et du sport. Cet homme d'affaires de haute facture s'est démarqué et excellé dans les affaires, notamment dans l'entrepreneuriat des infrastructures routières. En étant proche de la culture, un amoureux de la musique chrétienne, en sa qualité de grand mécène, il produisa les chantres de Ningonde pour la première fois que l'artiste se produisa en Europe dans une salle mythique, précisément à Londres, vers les années 1999. Avec son enthousiasme, il ne s'arrêta pas là, il produisa entre autres le fait Aller Moloto dans son album Jésus le Prince Glorieux, pour ne citer que ça. Avec son atout politique d'organisation et d'orientation, l'homme d'État assumant la présidence de l'interfédéral du Parti des résistances patriotiques PRP en sigle, parti cher à Mosée Laurent Désiré Kabila en Europe. Du côté sport, pour valoriser la discipline des catch, il amena les catcheurs anglais à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Très intentionné à la situation sociale de son pays, la République démocratique du Congo, en ces jours, il créa une association dénommée les Amis de Bienvenu Messalin, conformément à la Constitution, à son article 37. Conscient de la nécessité d'unir nos efforts, nos expériences et nos connaissances pour construire un Congo socialement fort dans l'éducation, la santé et l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci Nabandeko Nusutozolanda. Nous avons perdu notre pasteur, le pasteur évangéliste Arthur Bongongo Iyasa, en Koufaki depuis semaine passée lundi. Alors, vous avez une photo de Bongo Bandeko, il était bon pour Zongabino after this picture. Thank you. If you can put that picture for me, please. Can you? Yeah, thank you. Thank you. Bomoni wana ezaki pasteur ati donc bateau nyosu bazana besoin baya pour ko participer ko les lailler longo et ça chaque vendredi samedi na église ya Latima. Donc à partir de 18h si 23h moko. Donc toza kuna chaque vendredi samedi boya kuna pona ko participer ko sunga bandeko ba kufeli ça vraiment passé pasteur Atira zaki monto na donc toza qui n'est bien ancien gardien na biso ya bata best work na ba année 1990 ba 93 il tabana ko ya mana équipe oya best work donc ça vraiment participé mawa a kufi kaka bon maladie motema donc c'est non ba mettre ba bike donc heart failure donc motema ya moni bible ba na biso que to garder motema na biso plus que toute autre chose car c'est de là vient la source de la vie. Donc c'est to garder motema donc garder battre motema na okoleka eloko nyonso zala jaloux na motema na ça va passer mais nzamba sunga. Alors le lot nazolo ba makambo ozo concerner vraiment biso ba congolais parce qu'il y a beaucoup à dire donc bande ko bobenga te parce que na tini numéro de téléphone te mais okoti da message na yo tini message na otanga message sur tini message yamba na combien na beke text message only tini message na otanga ko benga tende ko tini message na otanga s'il te plaît donc alors bandeko yo nazolo bake otini message na otanga Zambe azo le kumu Zamba za le kumu. Alors nalobi que tout ça na besoin de makambo vraiment pour na mboka na biso Congo. C'est vraiment très important. Makambo zo le kana Congo air moso otali zo salonde que no air mo wanga na neti na ko za na koti Congo lango za vraiment passé. Tout le monde ba sortie médiatique ya ba te belé nazo pesa exemple dernièrement tout le monde sortie médiatique ya ndeko Kabund nenge a critiquer le gouvernement en place alors que yemo pas d'acquis
parti à gouvernement, a fini président, donc ils ont fini. Donc a manqué président de la République, a bengi jussé, donc ils ont vraiment ridicule pour na muto bozana qui na ensemble que ça va bloquer ndengwana. Pourquoi? Parce que aza positionné. Si qu'on a zolinga na loba na lingena fungo na biso bato dozana poto vraiment. Et mingi ba combattant. Ba combattant na yebi que bozaka fort. Ouais muta ko bon akobomba ngati bo pekisa ba conseil beta na poto et beta ma pété comment les mikolo to comment ozonga moi ba manèvre. Mais na fungo na bino loko moza très important oyo pour na biso na diaspora to comme fort. To comme pena fort loko la ba kabundo le lo ba comme fort. Pour kabundo le lo zoloba a comme fort, pas comme fort. Mais bambongo ya zio na zio ngokaka na à partir du gouvernement ya bon ils ont pour na IDPS donc entre parenthèses pour na président Félix pour kabundu yé vraiment auti kotonga autonga ki école moko o yé moka pesa pe meeting à loba ils ont ngati na yé moka loba que j'ai construit une école ya écouter ngai $350,000 siko kabundu azwa $350,000 na musala nini na musala nini o ya koza $350,000 atongi de école normale allez siko muta bongonde akoya ne pe na Londres abato so balandi ba beteli maboko donc siko yo mena lo baboy toza na besoin toza la fort biso na diaspora toza la fort ndeni za na roje muke na sola na ba combattant mususu na sola ki na bon bato babanda komba bo o azaka président ya komba président ya komba combattant tout boko wanga na to bobono ke ne pa na ye boko ke ne pa na buvandi bo sala ba makambu azana mo ba moyen erwana achaki ya nganje pona kusunga mboka président ngando achato soula to zaina na bato na bibo moni situation za bo il faut siko tozongela tozana bomo biso no soto za bato to bunda pona mboka ngo peut-être bino bozana ba idée bo biso to za ba po no soto lo bezaka na cadre ko bunga ko bongisa omoni tozana besoin tozana force ezalaka te que pona bitumba pona ono ko loba ko ganga ko peksa bato force senga pe foza na mbongo siko toza mbongo ndeni ezana ona ba je facile to mona ande ba miliciens ba banga ba combattant miliciens za mutu mobo na kolo ba yuma te boza yuma pour miliciens abanga abitumba miliciens za mutu abitumba taza mutu agrima c'était miliciens abanga ne ba combattant oyeba ni nango bo biso do fanya na milieu na batamaka to ebinde ba miliciens to bon bona za ba entrepato solo ngata munkola sima na zolo ba bo musicien azana besoin aya ko beta na Europe miliciens azana besoin à s'épanouir parce que na Europe eza place où azora mbongo ni normal bon tout ça na besoin bobundi trop surtout quand azo bango po biso en Londres ndeto banda komba bobundi trop bon tout le monde peut pas se mutu pas qualité soki ndenge ni bato pe boboma pe bakebele na wanga nyango te boboma batebele ebele bakufa likola bakombo oyo boboma na yebi baje bosalaka botila ba poison na baje botina ba petit mususu babakeli mutu ba Sydney longi pe mutu aku da yebi bloko tout wana mais esuka na on a rien président Félix a comme président bitumba ils ont continué nango bazo continuer pe ka boma batu makamuto ils ont continuer jusqu'à ce que to comme que non tina niveau Rwanda comme ko menacer biso siko biso dozana bezo to silisa bitumba ya Rwanda so na ba parce ngai na yebi Rwanda masolo na bango za na mboko siko biso na mboko dozana force tana ba force na finance to aussi ça on kitoko na pesa ka aider na loba mingi pe na te idée za boye pona ozambongo facile toyebi ke komba ezali ke no ba bise ba betate to bandi ngamo na bandi do to ko se eloko mo ke no ba combattant Londres toyokani donc toyokani ke no ndenge sa awa toza na besoin toza na force donc il faut to fumusa compte moko boye bon to fumusa compte moko compte la to ko fumulisa eza pona to chaka mbongo ya mbongo ya osenga mo cha ba un livre te to cha mbongo o to sala likambo na loba la bino sikoyo mbongo to chango mais to tiepe ambassadeur na biso na kati mama Marie Njeka to tie na kati pona ko superviser ba biloko nyonso to sali boye za facile to yoka liboto funguli nzela pour le moment to betsa ba conseil donc to bandi na conseil ya réconciliation ya Zaïko vous laissez pas te na zo expliquer bino pona za na besoin na force pourquoi na bi Zaïko parce que na Zaïko nga na za na kati na yebi na ko so na ba vie na biso ba josa ba evoloko ba jana to ko so na bango pona ba bato na zaka na bango na zalaka na bango
d'autres sa famille to so na ki na so na bango ba yokanga nazolo bango na ko pour na zalaka na bango pour déjà ngana na pesa ka Israël pour déjà moni de na tika de ba vina se volo ba na biso vina bisa yoloti na mema ko mo ane kuta muke na poto ana âge à 5 ans mona kola kona ba presque ba quarantaine siko pe na mema mo ane na poto na za na kata famille na yebi na ba jana na yebi to fana bango ensemble moi no mettre gips tant tozana ndaku na ipa ba jana to zo yembela gips bébé Gandhi to yembele comme neza Gandhi azobina basa bano ya biso ba nazolo ba nazala kati ya masolo oyo naza mieux placé ya ovanda na ba vie wana oyo tozana bango so na soli na soina bango ba oya ko beta conseil à réconciliation en Angleterre to bani na zeko parce que mutu to akota donc so na soli na bango parce que na ko sola bango po bango bazana besoin que balinga ke bayeba ke babundela ka Congo ke mbongo eza mbongo oyo que notre salango parce que diaspora ya Angleterre to sana besoin de na force tolonga Kagame tolonga bango na babitumba tolonga bango na mbongo ezake tozoke to kobetsa bino concert na Londres awa bobeti concert mbongo tokozwa to pesi bino parti na bino to signer ba contrat to pesi bino mbongo ya bino oyo ya biso to suite to tina compte oyo ya communauté congolaise te compte au président moko baté oyo eza compte ezali eza compte ya batu oyo eza dirigé par notre ambassadeur oyo tozobomba mbongo tocheka na kati na yebika olinga pa masolo to ba passer ko chaka mona point parce que naza na besoin que batu bamona ke masolo eza sérieux que masolo eza sérieux ndeko moko baba komata bien no passa ba ma idone eza na mabe parce que to ya koboma na pa manga bit no makama koboma eza na sans souté eza ma besoin que botoza na besoin ya mbongo oyo toza na force bamona ke communauté congolaise na compte na kati na Angleterre awa baza pe na ba millions to beti si zaiko awa na Londres ba beti conseil batu ba kote belé mbongo wana to pesi bango ya bango oyo utikala to tie na compte wana muta ozwa ngo azate e koti na compte to ke to beti si bango su na mboka musuka ndingo wana to oza mbongo na ina ne kaka to beta ba to beti ngo ba conseil belé to ke na France to beti bango ba conseil to ozwa mbongo oyo to ozanga ba millions te tant to koma derrière ba millions diaspora comme na ba millions c'est alors ba mona ki doza na force to ko telema pour aussi ça va maramba Kagame pour Kagame ça m'a menti que la présidente de la République était parce que biso de côté que la présidente de la République parce que ba mindele ba sala ba jewana pour na biso to tant biso de comme distrait to comme ko finga président to comme ko sala ba makambo kabunda ko sala pour na ko déstabiliser le régime en place donc ça c'est qu'on na tant na bango bazo profiter na bango ce qui biso to dit que non ba masolo eza masolo présenté parce que masolo eza masolo na bino bato yo bino ne ba minele nde bo sala masolo wana po bozala besoin bo to la partie ya mboka na biso pese ba Rwanda wa donc biso do boyang to sala mbongo na taba mo to sala mbongo ba obanga uzomona ba obanga po mbongo nde etala so lelo kabundi lelo ba komo banga banga po ba mbongo so lelo kabundi lelo yobi kabundi ba mbongo yazo zwana yazo finga bato ba juste ye pesa juste po prema ye ndenge za na ngwana ba mbongo ya zwe belé bilwana abotola bato ba carré miné à cause na kombo ya président Félix donc na kombo ya président Félix akena ba katanga kuna loko aza mutakuna ayebi ba diamant ndenge za la bien ayebi ba matière wa abotola bato asala ba masolo na ena na ba chinois azwa ba mbongo abomisa kutu bato ndenge za na ngwana lelo ndenge za na ba porter plainte lelo akota bolo akota bolo ko bo yango nazolo bake tango leo tozomona ba sortie médiatique ya bato lokola ba kabuni mutu ayaka zalaka na rien mutu ayana d'abord na mensonge toyebaka te kazaka muluba tango mutu déjà azo wangana donc place à Outa donc c'est kaza mutu bobola ndete awangana na babimisi eke na babimisi ke take et pas président fait Tshisekedi étant que katange po bayebi ke soli babai kaza muluba président fait Tshisekedi olingate babimisi etake katange na sala babanda ayeba ekutu yete bon abimi nengwana mais tu quoi apprendre après que azani muluba bon siko jusqu'à présent tout le monde qui va katange na baluba basala ki réconciliation na bona katanga katumba akena ite pourquoi ina na ba katumba kabundu akenda kite pourquoi parce que azana position te avanda côté ni pour soka ki akofana kota baluba et vous reverser soit qui a na kota bakatanga ego akima me ba tutu bayaka tina président kala pa yaka me yakima yate parce que ça loka ngembo
donc na sens wana zoloba soki lelo bakabuni bakomi koloba parce que bakomi na moyen bakomi na positionnement ya mbongo oyo akoloba pesa millionnaire pour déjà tant azo biso mbongo ebele ba 350 000 azo kalete azala l'aise aotonga bandako na 3 mois ya bien asale pourquoi mbongo azumbongo ngo na nzela ya mabe. Donc il y a autre chose que na kati mboka eza na distraction. Pourquoi? Parce que les gens ba politiciens baza bato baza honnêteté. Aussi longtemps que ba politiciens baza honnêteté. Biso na diaspora tout téléma na lobi que moyen ya koza mbongo facile ezali to zonisa ba conseil oyo pona ba donc eza te bazon se ba conseil individu moko bo awuti soki Afrika ye a produit mututé. Ba conseil to beta na poto eza ba conseil organisé par les combattants supervisé par notre maman ambassadeur pour le sens que mbongo tozozwa eza mbongo ya mutu te eza mbongo ya communauté te eza mbongo ya Congo parce que tozala besoin de ko bunda penda o ya kolongola penda masula Kagame wana si s'agit que non tozongisa Rwanda na Congo to sala ngo tozongisa Rwanda na Congo ndenge zalaka kala ndenge ba Belgique bango moko na 1928 ba nexaka Rwanda na Congo to sala ngo penda na ndenge wana po kimye kota na mboka na biso taba mona to sala ngo po tozala na force yango euta et pas bamiso to tshaba ngo bambango ya kobeta na poto na esi bino ba conseil ekotsa mbongo so to sali yango mwana biso gipsi pasali aza mwana poto aza mwana biso na so no so na papa na ye aboya te au sala yango ba osala so mwana nde na pesa bino masola oza ba million ezata nde bino bo ozongo boke no sala bandinga na e osimba te parce nga na hotel melango pona zolo batanto sala masolo ngala kipa na pesa na fungoli bino et après non mutu monga sali mwani na ebo ya bengisi mwa o seki waze ko aye abete o eza ya bongo te o eza na zoloba eza mone ba wenge basaki na mbogo na Kamanyola kuna ba beti conseil na banga réconciliation malgré ba biki so esimba te me bato bakotaki bafuta e batike ba mbongo ekota de la même manière biso to sala na to bandi na zaiko pourquoi parce que na lobike naza capable de naza donc mandaté ya kosola masolo yo et puis naza mutoyo naza na capacité ya ko convaincre bango te me ya kosola bango na calme nyosu ba osala ngo na pete pourtant ba no ya ba poto ba mission ta ba ya la poto le ba tebele bile ba boka bango kasi biso ngana ko na bambonga batete opesi mbongo na pesi pas musicien bo pas ba boaki opesi mbongo bo donc et pas la biso siko ndenge sala ki bato bana obenga bon ndeko na mu ya musicien a ombo to yeba ke bato mingi balansa ba futa mo ba yumat les choses mona ko zaka clair po ba wala so ça yumba parce que pesa mbongo so ngabiso to kongola ba mbongo ya bino bato bozoya to kongola ba mbongo pa jana lista ngoyo bato banini ba pesi papa opesi mbongo abano la sena sebino donc biso to na biso la to pesa rien mais bino ba yuma ba bo pesa ba mbongo lelo de comme mo na ba député na ba ministre ba comme pesa ba mbongo belé pour la mission na sakaye ça passe ya mo ba le ba bino ba justice bo continue à pouvoir pour na ma niveau na vraiment ba yamba bino ba musicien ba nini do ça c'est donc au lieu bo luka ndeni ya ko développer mboka so lelo ba zo benga bino ba justice na kabuni parce que so mo na ndebo bo saka na makambo lelo ndenge sala wana celui muto aza incompétent na kati ya IDPS na koloba ke Kabunda aza incompétent parce que depuis qu'il est devenu président à IDPS et là on y a sali à part école ya tongisi na lobby ya 350 000 et ça rien. Moi mon ami que je vous parle, mon ami azan américain ayaka na Congo akutana na ministre Tony Mwaba balié $16,000 par mon Tony Mwaba azaki na projet porte en école. Donc 1000 écoles chaque année pour gens au PC na fonds propre na zona ba le solo na fonds propre si ko ta mboka zo bonga te bon finga président alors ba masolo monsieur ezaba biloko président est bien ministre Tony ba PC pour gens na ba bopo na yebit asa muninga na ngabe finance à attendre akende ko na boya ki parce que na yebi na ba sambonga tike na nga pour rien na ba sambonga ba séjour na nga pour rien pour biso ba ngio to yebi que time is money. Tana ngana o l'excès mbongo nako ke na beta une semaine 2 semaines ka boté na kambo na ebike ba olika ba lia biso mbongo na eba na bloga ki ne peut pas lia biso ka mbongo wana mais suka rien mutu vraiment mutu penda aina 100% donc ayete kono ndenge biso de kenai na 50 il y a 100% atonga bekol
boboyeli bopesi ye te mais bolie 16 000 $. Tony Mwaba donc ngolo basiko pamona Tony Mwaba faut futa 16 000. Vous êtes boza ba miyibi boza ba incope yango moni biso ba combattant na osenga na biso ba ndeko na nga. Toza na besoin toza na force. Bataki basaka na biso trop. Bafingi biso trop. Bataki ba moneli biso trop. Tozo sa ba concert, to be sa concert réconciliation ya Zaiko nga na binga na oswana batu na baza batu na vani na bango. Na pesi bino exemple amike mike mwa lo ba bien ati pona yebiki ko sala. Donc les amongo ngote le biso to kozango te, les amongo ke na compte o bazo mona ke ya communauté congolaise na kati ya diaspora na ngete basali masolo tamba comme na mbongo na bango ba moni ke notre comme na force wana sikoyo e osala ke obangisa batu. Tufuto kimisa Kagame. Toke no boto la bango mboka na ndinga calme na petenye surtout tozongisi yango na Congo. Ba guerre wana ekosila. Tango ba mona ke ba guerre wana ekosila, ba mona se que non, ndenge za na ngwana tozokende bien parce que ba mona ke tozana force, mbongo pe continuation sabino ba conseil wana ba mettre église to betsa ba. Ba osala ngo po avec na ata sala pona papa sali bo pona mboka, ba ko sala ngo as ambassadeur. OK, na mona suka hapo masola o lobeza na ngobele na ninga pe o loba su mingi te mais on a pesi wana quand même za ba idée boyoka bon si ma to benga na tatu pesa na ngata ba idée na ceux qui en a. God bless you, thank you. Le pasteur Bienvenu Messalin, un homme pas comme les autres, un homme à multiples dimensions. Pasteur Bienvenu Messalin, un opérateur économique de haut standing, un animal politique, un passionné de la culture et du sport. Cet homme d'affaires de haute facture s'est démarqué et excellé dans les affaires, notamment dans l'entrepreneuriat des infrastructures routières. En étant proche de la culture, un amoureux de la musique chrétienne, en sa qualité de grand mécène, il produisa les chantres de Ningonde pour la première fois que l'artiste se produisa en Europe dans une salle mythique, précisément à Londres, vers les années 1999. Avec son enthousiasme, il ne s'arrêta pas là, il produisa entre autres le fait Allé Moloto dans son album Jésus le Prince Glorieux, pour ne citer que ça. Avec son atout politique d'organisation et d'orientation, l'homme d'État assumant la présidence de l'interfédéral du Parti des résistances patriotiques PRP en sigle, parti cher à Mosée Laurent Désiré Kabila en Europe. Du côté sport, pour valoriser la discipline des catch, il amena les catcheurs anglais à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Très intentionné à la situation sociale de son pays, la République démocratique du Congo, en ces jours, il créa une association dénommée les Amis de Bienvenu Messalin, conformément à la Constitution, à son article 37. Conscient de la nécessité d'unir nos efforts, nos expériences et nos connaissances pour construire un Congo socialement fort dans l'éducation, la santé et l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire.